C'est un choc pour la maman. Où a mis moi naïe 9 mois na libumu, a mis ici na mukili et apprendre. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. Salut. Bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre émission Vérité en face, la chaîne Abisso, La Voix du Peuple, site Yabia, et puis couleur télévision Tam Tam d'Afrique, qui n'a n'engé Yabatouata Abisso na TNT, na Kinshasa, et puis Brazzaville, et YouTube, na bandeko Batala Abisso à tout moment. YouTube, les arabes sous Batou à Potote, n'engé qui Batala Abisso na Poto, même na Kinshasa. Ils sont sur la banda au monde, aux amours wifi nayo et puis au tchava télévision dans YouTube donc à tout moment au tala no ba émission ningo lingi. Donc le monde de la technologie évolue et la distribution en RDC. Donc je salue tout le monde au tala émission en ce moment dans émission préférée il y a bande belé. Comme je l'habitude de le dire, c'est une émission qui est en train d'édifier beaucoup de gens, une émission où tu y a un ministère de réconciliation pour ramener Batou na kosangisa bato esika ko kaboneza ki et puis toza o libérer bato na ba vérité o ba bomba oza na courage ya ya na mission ote moza na likamo bo tu te dis tu dois te libérer de ça o ko yipe ko benga biso to accompagner yo soué na biso ezara ko ya awa pourquoi parce que ko ya awa déjà on permettre to véhiculer évangélisation na biso na ko te ya bato makambo elekate makambo ba vivre lelo pour que mutu nyonso Azon Abona droit chemin. Voilà, chers amis téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes là pour un nouveau numéro. On se retrouve juste après cet élément. Merci. Bona bandeko nyonso bokozwa libaku ya kitoko ya kokutana na élément oyo ndeko na bino Vincent na ekosala bino. Bonne nouvelle les amis, neza masolo ya vie. Awa bozomona naza na makadam oyo yango ne memaka biso ti na Maluku centre et memaka biso na Maluku centre, c'est-à-dire bifurcation ya boulevard Lumumba oyo nzela mosusu eke mbaka na ti banzela banundu oyo ne memaka biso ti na Maluku centre. Lisolo ezali espace oyo bomoni eza na nsima na nga oyo ezali bongo concession bazokata mapangu 20/20. Oyo ezali opportunité kitoko mpona bino. Pourquoi? Parce que mapangu mingi toya kosombaka awa na bamaluka kote ya Maluku awa ezaka mingi fo kota na mutuka okoti na kati mais oyo eza opportunité kitoko ezaki nde botomona mituka ezoleka awa. Donc concession na biso ebandi kaka na makadam oyo tokokatisa na dari mpo tomona yango bien, c'est-à-dire concession na biso ebandi na makadam oyo. Donc nde toza awa ebandi awa tokitango tina sekuna meko kitango sekuna ya sango kitoko nango eza ke toza peka na makadam. Donc toza eza arc, donc arc nyonso ne pesim etali makadam ekiti sikoyo ti na seboye 20/20 $4,500 américains. $4,500 américains ozui lopango na yo 20/20. Bandeko mingi bakoma koloba ngala osoma lupa la Maluku na renova la Maluku te. Botala erreur bosalaka. Lelo investissement eleki mabele ezate partout dans le monde. Muto a osoma lupa on a $4,500 awa. 1 heure du temps ou 2 heures du temps après, soit le gars teka yango oteka sous 4,500 te. Alors que mbongo yo bomi na banque, soko 25 ozaki 4,500, sur les comptes courant après une année okuta yango ekomi peut-être $1,000. Sur les comptes épargne, peut-être babakiselo $10. Mais awa, car à 1 heure ou 2 heures du temps pour sombi, malamoko, bénéfice comme yo parce que ils appellent à cadre investissement. Donc, pour la bande, comme dans la poste à retourner à banda, pour la bango, il y a rêve na bango, parce que les gens qui chassent les faux mama. Pourquoi pas retourner à banda, il y a rêve na yo, nengo lingra lupa ou mezala. Pourquoi pas
koboma mbongo na yo na mabele parce que ebi lobi nini ekozala te. Et surtout que les espaces moko eza déjà développé bandeko mingi baza na bandako awa basi batonga courant mai makambo tout eza kitoko makasi. Donc awa tozali mpona bacontact nyonso bureau na biso ezali bongo na commune ya Lingwala na avenue Kalembelembe numéro 256 botuni kaka flat hotel Tenazia. Donc eza non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc boye wana bokuta bandeko bazala mpona kopesa bino baexplication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya telefone na banimero oyo bomoni totieli bino na se. Visite ezali bongo chaque dimanche na charge na biso bis ezali wana mpona boya kofaire visiter bino esika na bino. Ndeko welela parce que awa tozalaka na 229 parcelles ya pamba. Donc 229 parcelles ya pamba nde eza awa na kati ya concession oyo eza opportunité mpona parce que oza tout près ya Makadam. Donc Makadam ozomona oyo soko continuer tout droit oketi na Malukuville. Donc toza Malukuville eza mwa musika na esika biso tozali. Welela ndeko esika ozali na poto partout même na Kinshasa awa yaka kosomba mabele na yo tonga ndako na ya rêve to yako bomba mbongo na yo na nzela mabele po lobi yo kaka ndeko bénéficier. Donc pour plus de contact na bibo benga biso to boya na bureau na biso boko sepela. Merci. Un élément très important, la ngaki na bakisela bino ezali ke ba mapangu nyonso eza awa eza déjà ba parcelle cadastrée. C'est-à-dire au sombi lupangu na yo mala moko na kati ya contrat bazo sela yo oza dans numéro na yo ya cadastre o kende déjà kolandela makambo na yo. Donc eza te ko sombi lupangu obani suko lugo ba ndenge nini kolandela non. Donc ba parcelle tout eza tous les 229 parcelles eza na ba numéro nango déjà. Donc venez acheter vos parcelles pour construire vos maisons de rêve ou pour investir, pour que plus tard, Ebotelayo va bénéficier à Malam. Nous sommes ici, la voix du peuple, cadeau de Libino Yango pour l'année 2023. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous continuons avec notre émission Vérité en face. Mais en attendant, je pense que votre hôtel a bisonabino du solo à Maluku, terrain, tous au TK 20/20. Donc, nous vous exhortons. Il y a aussi le roi Baninga et Belé, au Basali, contacter Gingaï personnellement. Parce qu'il y a une besoin au son maman comme il n'avait pas, il ne savait pas comment faire. Azana Mouta sûreté à Kinshasa, à contacter Gibiso, tout ça les liés, Makamupi. Document et ça rekomela bango n'engé pe koko komela yo. Donc investir dans l'immobilier et ça business les nyonso comme maman na banque c'est bien mais immobilier au sombika c'est quoi après quelques minutes c'est mati. Donc bon to bon maman na bleu toto tonga né ya moi leki makamnyonso. Je reviens ici pour le deux derniers cas ya vérité en face aujourd'hui publié dans la chaîne Abisso ya Liboso ezali concernant de on a biso moi si oyo azaki bongo accusé par ya bête sur naie que azali hermaphrodite, c'est-à-dire azana ba sexe ni balé. Je vis à combien les gens ont réagi dans les commentaires. Il y a même qui m'ont appelé pour donner leur point de vue. Vérité en face, ezali espace où te permettra ba vérité nyonso. Parce que vérité est prédominera toujours. Il y a un adage qui a yo le barake. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Même si c'est pas bon à dire, mais ça finit toujours à triompher. Donc, et cadre ils allaient bien organisé pour que Moutavim si vérité n'est pour que toi accompagné. Parce qu'il y a des intervenants où les caméras awate, mais tout travers bango. Et nous ne sommes pas venus ici pour condamner de abus sur moi si Rachel, parce que
mutasali ke abima bona mukili ye ayekite a décider ki na mukili na zala ba sexe mibale nzambe ye mo pourquoi il fallait abima bona mukili tokoyi ko condamner te za lokola mutaza aveugle abotami aveugle to mutabotami na handicap mo na nzoto biso to condamner mais biso to aider ne on a biso à mwasi pour avouer vérité moko ezo se passer entre grand frère na ye na Rachel oyo ekoyi kozala pe na ba conséquences moko dans l'avenir. Donc nous soutenons Rachel na problème azanango, mais nous aidons aussi la famille pour que ba yeba véritable ce qui se passe. C'est vrai que ça vie privée na bango, mais c'est vrai que la science, la technologie et puis l'évolution, mais ça c'est une émission des chrétiens. En tout cas, nous restons dans la Bible. C'est-à-dire dans la Bible, nous ne venons pas encourager des choses autres et des abondantes. Nous ne condamnons pas ceux qui font ça. Et ça, à point de vue na bango, et ça makam na bango, mais biso awa, on reste chrétien. On voit les choses pas selon le monde, mais on voit les choses selon la parole de Dieu. Donc, quelque chose que la parole de Dieu n'accepte pas ou n'approuve pas, ne nous amenez pas à accepter ça aujourd'hui parce que Moukile komi bomo, Moukile alelo non. Nous conformons à la parole de Dieu. Donc, toujours se conformer dans le siècle présenté. Les autres sabiso que toi accepter maman toro accepter toi tu vas y bosser toi même accepter. Donc, toujours respecter votre opinion à Batou. Mais cette émission, chers amis téléspectateurs, je suis désolé pour la bande de Moussoussou. Je vous l'ai dit en face, ça c'est une émission des chrétiens, des gens qui croient en Dieu et en Jésus-Christ. Donc, ne nous mêlez pas na makambo ya mukili, nenge mukileza ou non. Mais sinon, pour l'instant, vu ce qui s'est passé ce jour-là, je n'ai pas encore une suite du Cameroun Sabino par rapport à problème. Peut-être dans d'autres émissions, pour attendre à Sabino suite. Mais pour le moment, en tout cas, on n'a rien à dire par rapport à dossier en haut. Le plus important pour nous a été déjà fait. La maman est au courant, il y a situation, il y a moi nanaye, la relation avec s'engager dans haut. Et le reste, peut-être dans les jours à venir. Et vous allez constater que nous avons aussi vérité en face moko, batumi bazomi tout na mais bozongi sous na maman falai botiki plateau est-ce que bazo ça là travaux ou quoi non c'est juste que la prudence avait fait que tu retirais qui vidéo là par rapport à problème où on a besoin moi ça zalaki nango et toujours ba conseil na bande ko belé ba professionnel père makambo que quand on reçoit des cas où toza nango te dit que ça peut toucher ma sensibilité à Batou, c'est mieux de flouer l'image de la personne. Donc, si on reçoit un cas, tout le monde est kawana et qu'on peut porter préjudice dans moto et animi qu'on a global kamnaye, to na moto to yambi awa. En tout cas, bon, on a sabiso, c'est le cas on a fait. Donc, bandeko batala vérité face en haut, c'est pas un problème. Vérité face pe balemba en haut, to go bandolonga ta 50 fois parce que c'est une émission qui est en train d'édifier beaucoup de familles. Aujourd'hui, Toyambi, toujours yamba plutôt, Ndegonabiso Yamwasi, Aza congolaise, Aza na Kinshasa Awa, c'est quelqu'un qui nous suit depuis longtemps dans la couleur télévision. L'émission passe tous les dimanches à partir il y a 13h, le lundi à 21h et puis les vendredis à 8h dans la couleur télévision. C'est quelqu'un qui nous suit beaucoup et elle a un problème. Les Kamora Sala et Oumé les unis Kolobele, mais la conséquence dans l'eau est lié à répondre à des démarches pour qu'elle la libérer dans le Cameroun. Surtout que Azan a proposition mo ya mutuya oyo elié na liboso ya na elié na vie na ezali bon ya libala. Mais na libala ngo Azan eloko moko utiliser rapport na okimisa ngo mibali. Mais mobali wana habillé aza prêt à bozela et puis ta senga ki yazela e bandi kokoka et ya keno luka basala nzambe ba ibisa ki est que il faut confesser pour que Azo délivrance. C'est pourquoi il s'est décidé de se confier dans l'émission de Vérité en face pour que tu aides à avouer la vérité au Azan Angolelo. On se retrouve après. Merci. Gambela na Internet. Déjà le nom est distribution sur Gambela na Internet, c'est-à-dire les bongo boutique oyo bandeko ndeko na biso aza awa na Kinshasa. À rendre disponible pour la bino bandeko boza na poto mingi to ebine ezalaka boza na posa ya kosa la provision pour na ndeko na yo pour na famille na yo pour na ndeko moko talaki na télévision moni kazo passer wa mois difficile apporter assistance pour na orphelinat moko
on a homme de vieillard moko on a besoin baki notique la bango biloko kolia gambela na internet et pour nango donc bobenga bango bobenga na place on a besoin biloko ekoma obengi bango bosola dans les bons c'est-à-dire ba assurer lo nanu biloko osombi et puis ba assurer lo biloko ndonga place oyo kosomba matie kende donc nous ça la donne orphelinat nous ça la donne homme de vieillard la biloko kolia ba loso ba semoule ba huile tout ce que vous voulez ba miliki en tout cas bengi bango kaka na numéro na pesi ezali likambo sérieux celui Vincent lobi c'est que rassurez-vous que bango eza pena correct je pense à les jours qui viennent tokotila bino mpe spot na bango banoleka tout moment donc bomesa na gambela na internet osombi biloko na yo oza na poto otindika mbongo na yo et biloko na yo ekoma mpa ya mama leki biloko na yo ekene pa tata mwasi ekene pa ya papa na biso to pa mama na biso tokende na orphelinat tokende na homme de vieillard moko obenga gambela na internet boya mama na mwasi moko na telefone akoexplike bino nini na kosala pour que biloko ekoma souci ezali bobengi Vincent mpona badetail mosusu par rapport ya likambo yango tobengi gambela na internet. Gambela na internet, chers amis téléspectateurs, vous pouvez aider vos familles, vous pouvez aider les orphelins, le veuve, faites comme les autres. Au bazar pour se confier peut pas na biso, c'est vraiment de ça la transparence nyonso. Otini mbongo na yo, baki batiki biloko batini le vidéo, au mona ninge bazo ke notika ngo, donc ezali structure eza osunga bino, boza na musika ko sombela bano lo rabulia et il y a des gens qui souffrent à la muki tongo ti pourquoi pas un le relais donc pensez à ces gens et biloko ekoma sur mutu moko a posé une question lobi et là on ni nezo rassurer biso question totini mbongo biloko ya et là on rassurer nous les Vincent pour ce comité au sein là maintenant live routine na reposter même que parce que c'est moi qui se porte garant c'est vrai que les entreprises n'ont pas été mais au moins je travaille avec eux je connais baza banani et baza intérêt au lié à toi oui ba mutu surtout bana betike na ba veuve sur les mots na bango donc au milieu qui yo moko makasi donc faites confiance na bango benga na numéro bazo tchawana bako komisa no biloko eti esika o esengeli et comment tozana Noëlla awa Noëlla comme je disais un fidèle de notre émission Vérité en face mais qui se retrouve aujourd'hui na kiti oya tala rabato pour un cas azana Noëlla bonjour. Bonjour. Na yambi yo awa na émission na biso na baneli lisusu que nde toloba boye elongi na yo eza floué tobomi elongi na yo pour parce que c'est pas facile pour na yo oya ko bao bayebi bao baoyi ba reconnaître peut-être bato mosusu ezala bato ya famille mais bato bayebi yo te on a préféré ko flouer elongi na yo donc bandeko bazotala et déranger bino te c'est par rapport ya likambo oyebisa biso eza tellement moi makasi mingi c'est pourquoi on a préféré à protéger P Noëlla. Noëlla, qu'est-ce qui se passe ni n'ennemi on a vérité en face. Merci beaucoup. Quand nous lobi ke natala abino nalandaka lelo pe ekompe na point ki ngapi na ya nana problème mo boy ezo déranger nga to e déranger ko vi na ngai so na bi ko déranger ça lokola eza elobi nde esa ke na kuta basala nzambi aza ya moko ya awa nakutana na évangéliste Serge nde tobandaki kolanda mo ba prière wa mambebele na nsima ba prière wana azo rappelanga ka elo moko oyisanga ke azongisanga ka na elo mo ya kala ke donc aomonaka ke na ba problème mo befuna lo ba vérité tellement ki awa bobakiza vérité en face so na bena lo bongo na famille na ebiti ndenge ezalela nda isengaki yananga awa bino bosunga ngai. Il s'agit ya likambo moko osala na passé na yo. Oui.
et olukaki basala nzambe, y compris Serge, évangéliste Serge Tozana et Awa. Et batindi yo faut sa vérité moko, oh yo mo conscience na yo ye bien, c'est ça. Et vérité ngo ezani. Bon. Eza nzambe apesaka makasi o nayebi te azalaki mpa grande sœur na ngai ndobokola ngai ndovanda mpa na ye azali na mwana mobali soki azalaki te aza na mwana mobali mwana azalaki na ba 11 ans ba 11 ans bon. Donc mwana azali na ba 11 ans nga na ndo utiliser lokola mobali na ngai donc ezalaki soki toza na butu soki tolali nayebi ke grande sœur dakoti nga na okota ntina place mwana lali nolonli bilamba nasali oyo nakosala donc nasali yango mingi oyo famille bayebi te elo esalingaki nakoma na point oyo oloba boye ezaki na kati na ngai na pota mona sexe na ngai pota wana yango na siko esalaki ngai nalinga te kikovanda na mobali nayebi te po ntango eza nini nakenda na bahôpital nakenda na baeglize nazwa solution te nayebaka eza bainfection donc namela bakisi nyonso eza oyo babokoko wana ezaka soki ekomi na po ya kokauka omona ezongi susu donc ezongi mobesu donc ekauka te oyo déjà 8 ans donc naye kozwa décision ke nakozwa décision na olinga mobali oyo akolinga amona nzoto na nga mobali oyo obala ngai akedécouvrir ngaka na ndako ya libala mais ntango soki ekoki mobali akoma oluka soki mobali akoma oluka sikoyo aya obala ngai sikoyo yango na mitambola nataliki nakoki te nakinga moboye nakoki te nde nalukaki évangéliste Serge nde tolekaki na bapriere nde ayebisengaki ezaka fo naloba vérité to namona ekoyesa ya Karine nga mona okoka te yango na ye awa postunanga et kombo ya Karine olobi azali grande sœur na yo aza cousine na yo to azali yaya na bobota mpe na tata mo mama moko aza grande sœur propre tobotami tata mo mama moko oyo nalobima nde paza mwana na ye na obenganga mama leki sikoyo explication nini okopesa na yo ozalaki oza déjà so tozongi olobi amwana azalaki na ba 10 11 ans dosali na pota lelo ba 8 ans tozongi kaka 8 ans passé motivation na yo nini okoloba oyebanda kopousse yo
obimana mwana na yo moko. C'est-à-dire kazali mwana grande sœur na yo, aza mwana no moko. C'était quoi en fait? Et là on est banako pousser au yaka ko utiliser parce qu'à cet âge moi on a peut-être 10 ans au comprendre te maman les kazo salanga mais yo moko parce que yo za mokolo. Qu'est-ce qui t'a poussé à ya usala makambo wana? C'est qui ba posaka ya nzoto c'est azali ne lo moko na nzoto neza ki spécial oyo banako attirer vers yo to ezaki ni. Parce que nayebi so esprit ni ndo tindanga na ye mo boye baiti po azaki na tante na zwelo kwa mobali to standing baniko basalaka ezaki ngandi na utiliser après donc na lalisi wana ngandi na za ko na ye donc ye vraiment kozala kwa mobali amiebi te bakiti donc moi muki mais de loi koli ya Rosa na plus de 19 ans Rosa na 19 ans mais sikoyo na nenga koli wana yo na ye bo abetela déjà lisolo ngo to bo beta ngo te bino mibale te bo beta ngo te atuna nga pete nga pe ata mukomo te donc mais osala yango mingi tant ozaye pa na bango mingi na sala wata ba ina na 2 ans donc ils qui vont m'attendre. Et après on ko retrouver ko comment ina ozara na comment apporter mo boy na sexe na ngai donc moi na bimana mobali nyonso mobali zate ata na ndako pa on sait ezali ke so mobali mo alingi nga ai donc na ndo linga na bango kutu te po mobali ni na ko luka ki azela kayo kati ya obala yo po bokutana donc baza souti et comment ki alingi yo on a yebi soka ke to kende boton no mitala on azali. Et selon ça, l'ensemble au contact qui, y compris évangéliste, c'est ça, je veux qu'il faut, il faut confesser, c'est-à-dire quoi. Donc, makambo sala qui, sala moi na bino na ndi muto, et je sais ça lui makambo na, avant le canal de délivrance. Il y a bisingabi, ils ont likambo na bomba, ou ils akati na bomba. Il faut na bimisa yango kaka na lobango. On a mis là qui donne la vie na ngano sana liki dans les kamote ma be on asala à part que on asala kapa moi na ngai vous assure que ça là les kamote obima peut-être epé na moto mo parce que de lo ba mari de nuit comme vous appelez mari de nuit mtezo nyoko la paye pensez ka directement donc oyo zo reconnaître que ma be au sala ma kasi za ngo sala ba joa na mona ya prendre sur na ye anayi donc mutu mususu te na bimana mbala mutu te na zo eloka mutu te donc tengma ando ko insister kake na loba donc likambo bweza kati na nga na omona ka sima na nga ka yamu donc na omona lo mususu et là tu te décides de tout avouer le loba ya grande sœur na yo à présent c'est mon na ye ou c'est ma bango bolimbisi na poso ba limbisa ngai. Chers amis téléspectateurs, je pense que vérité en face et salamate pour n'avoir pas condamné Batou. Vérité en face et salamate pour n'avoir quoi enfoncé déjà parce que nous on a vu sur moi si Noëlla Azaya Koya. Alors vérité en face c'est là pour n'avoir CVT, mais vérité en face c'est là au pays beaucoup. Moi à chaque fois que mon tassala m'a bé et que on a porté jugement négatif. J'ai toujours pensé à l'illustration à Jésus-Christ. Tant que qui est moi aussi à te commettre adultère. Ami je suis abattu moi je commettre adultère à dans moi je ya soni moi je mutunyo so akocha musapi. Mais moto aya na mukila tikala osala lisumu te alobaki na batu. O ayebi ki a commettre lisumu te. C'était un enseignement. C'est pas que Azek encourager Monsiwana. Parce qu'à la fin, Azek Monsiwana va et ne pêche plus. Kinde, au span de l'aliment du suscité. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans cette émission avec Noëlla. Noëlla qui reconnaît son erreur et veut entamer le chemin à délivrance. Nous sommes là pour
l'aider à Téléma. Et nous condamnons au effort la pratique au Yamabé, c'est-à-dire à Toyo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés dans ce genre d'histoire. Et là, la Ranabutu, Yaya, Mamale, qui tata moi aussi, Baya Ranabutu. Nous le disons, moi personnellement, j'ai la soutien, la démarche naïe, mieux vaut se libérer. Et tant on va au côté de la délivrance, peut-être il y aura encore d'autres choses, et Mamé. Où il y a Moutouya, les lopes, ils que abîmer sa vérité devant sa grande sœur, née à Biza, dans mon anaï, à l'âge de 11 ans. On se retrouve juste après. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour dans Plateau Nabiso pour continuer ce grand travail que nous avons aujourd'hui de notre sœur Noëlla par rapport à la situation à Zanango. Vous avons épargné notre première étape avec notre sœur Karine et puis son fils Patrick. Ma sœur Karine, expliqué avant c'est par rapport à intérêt na yo na ye na de Noëlla ndeto bengisho awa parce que Noëlla qui est ta sœur alignée à vouer la vérité moko et vérité ngo eza tellement makasi c'est pourquoi préférer aya ko leka awa na émission o mais na Kotouna na liboso par rapport à Ndeko Torotala, vous reconnaître Noëlla. Non, reconnaître papa. Ndi na sabo kuna mo lenga. Na yebi ke ba biloko na tala ngo na yebi ka ezala ba théâtre. Mais ti bo benga nga na yepe na plateau na moni Noëlla sko muteme ko mo beta nga na linga na yeba problème ngo o na committee awa. Or nga na mona nande batu ba bundaka. Sko problème ngo e komi linga eza problème ni. Noëlla yo to ko so la ngo na ndako te fo me manga ti awa. Problème ngo za grave ya ndenge nini oyo fo me mabiso mokili mobimbe tala biso. Eza moins grave, mais problème en gros, je pense que biso tout suite aux 8 ans ko yoka Noëlla, yango to sali appel na yo. Patrick, c'est votre enfant? Oui, c'est mon fils. Moi, on a dit Bosso et moi, on a jeunesse, c'est ce qu'on nous a dit. Bon, non, on a beau témoin à Paris. À Paris, voilà. Mais je veux vous informer, avant même que tout côté en profondeur à Likambango, Patrick Aza au courant à Likambo Torina Tolbasiko. Yamakambo yo Mama Leki alingi aiko ebisa biso awa. Quelque chose oyo yo po yebi yango. Je vous assure. Bon, je te comprends quand tu nous dis que oyebi Likambouté, je comprends vraiment Malamoko. Parce que les gens makamu susu tokutana na na vie okoka ko bimisa moté etika la cas secret. Mais ezarama passe pour dans bossa nango. Comme susu ekoko melayo na vie okoloba okobetela ngo mutu lisolo te. Mais subconscient na yo etika la nango libela. Et à chaque fois que nous avons un premier réflexe, c'est que nous avons likambo yo otika la boyebisa mutu te. Patrick Tosolo déjà na grande sœur na maman Lekinayo. Lelo avant maman Lekalo banalingi yo moko. Ozo courage wana oyebisa maman. À chaque fois monaka maman Lekinayo. Ilo onini ela na mutu liboso. Na mon era normal maman Leki. Quand maman Leki n'a c'est tout. Patrick. Oui. Je sais que
c'est pas facile. Aza maman leki, en fait, son maman tiki son anda où elle s'occupait de moi, bah j'ai tout ça c'est ça. C'est ça que je connais seulement. Aza maman leki nanga na bien. Au-delà, il y a s'occuper na yo, il y a sokola yo, il y a kozano nanda ou peut-être maman qui. Et ça, les kamoko, wano sa na maman leki. Oh maman leka sa yipsi biso. Maman za na posa yi bango lelo. Non, bah tout son rôle bani pour si quoi. Vous reconnaître le roté. Ba penser zo ngana eloko moko là c'était pendant que nazaki moi muke nanda kukola. Donc c'est ça ndé na penser eloko moko. Donc na ba âge wana donc ba 10 11 ans boy. Donc eloko ndo penser ndé wa eloko ndo salema ba âge nandé yango. Oui, ça déjà maman. Il kamongwe ba no sa mozo courage oui ça maman. Moi je trouve mieux avant mami ya kobenga maman boy ensemble, il fallait même m'appeler en privé. Comme ça, je n'en gagne pas facilement. Non, maman, longo vraiment, je ne sais pas quoi dire. Au coca, pour le bangoté. Vraiment, non, pour le battre. Parce que. Et l'autre, ni yo pour le battre, la soya ya pour le battre, yo pour le battre. Et l'autre, ni bien au salon, on a yé batté. Le quoi la yé bité, que c'est le quoi pour benga les sika, boye ça en mokas. Ya pour le battre, yo pour fanny nia au cabinet, nous n'avons l'autre, yo. Papa Vincent, il a fallu su de m'appeler en privé. Benga na privé. En privé, que moi, en privé, que moi, il faut. En privé d'abord comme ça, là, Robin, maman, on a zati une absence dans la mandé bon. Comme ça, bon, on a la vérité parce que na évité le ça. En privé, c'est là où on te rend cassico. Oh, ben comment casse pas papa, mais le rang du bosso ngai. Le rang du bosso ngai, asa moi ngai. Li kamuni ngami na bo sala na ko ya ba ke fara ye be ngo ba na plateau. Li kamuni, papa le rang na tese na lo ba. Maman Karine, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vraiment. Papa, maman, s'il vous plaît. Kasi eloko vraiment tout ça on a besoin yango na miso. Donc ceux qui au permettre biso ofanda to expliquer au penza Noëlla quand même a expliqué yo comme Patrick Akolobate parce que c'est grave. Parce que c'est ma bien makasi. Mais ngana proposé aux attend vanda pour yoka ikanema. Dans la tombe déjà monté na kwa suko fanda te. Na kwa suko fanda te balo ba nkane za te ma bono yoka nkane te. No yoka kaya te. Ya Karine. Oya na ngai limbisa ngai. Limbisa ngai uzaya na ngai. En fait, il qui n'a introduit, moi c'est là muté. Ils ont un problème, moi c'est ça nango. Oyo, ils ont ignorante nango. Azana pota moko, nanjela na bino basi. Sikoyo, et Oumeli, ça fait au moins 8 ans, ça a un problème, on a epsa muté. Naro alandi ba traitement ake basali makambo belé ezo simbate et koluka basala nzambe bazongisi ye aya kubimisa likamo boyo ya sala oyo conscience ne mo reprochaka ya bakasala likamo mabe netina oyo ya koluka bino lelo awa netina oyo to bengisi yo na mwana no Patrick oko expliquer ya siko problème awa. Vanda. Voilà, toi qui ngati. Affiante. Karine bisa. On Patrick a 11 ans. Non, c'est laquelle nous la ça tellement. Donc là on s'est dit pour le cas qui va 11 ans et Salini. 11 ans me Salini. Nanda kobima na Patrick na chambre na yaya.
nayebaki te yaya nayebaki te ekari nayebaki te nayetela onyema na otinga mwana moninga ya mokie nde mwana oyo babesenga mpe mwana ngai mwana ngai bebi esaka te examen ta defo mwana oyeba bebi noyeba yososali mwana mwana zimi kotoma yotema babelele babesenga ya miso kobayosaa motema pasi mwana oyo penela otoyo mama na ye obima neloka mobali nao eske eza okufa kundosana potana esila te moepotana esila te ndosana tikalaka bongo ata omala nina balobi oyebisele to balosute potana etikalaka bongo ebinasekosusuta ata nzoka mobima pardon ekanokaka ya na ngai atika ngai On se retrouve juste après. Vendredi 1er décembre 2023. Bruxelles, la Madeleine. Le Molodolidé arrive pour un concert humanitaire pour l'Est de la République démocratique du Congo. Une soirée exceptionnelle où la musique et l'humanitaire se rejoignent pour une cause commune. Venir en aide à ceux qui ont tant besoin de notre soutien, aux plus démunis. Pour toutes les griffes partout dans le monde, je vous salue et je vous reconfirme que ce 1er décembre, nous avons un grand concert, un très très beau concert dans une vraie salle de spectacle. Production exclusive de l'orphelinat Gunguna, la Skinfama et la ville de Bruxelles. C'est un choc pour na maman. Oya memi mwana ye 9 mois na libumu. Abimisi na mokili et apprendre que bazo abiser na ye pas ya petite sœur na ye propre. Maman Karine na amitié na place na yo. Merci beaucoup pour la maîtrise aux yeux. Awa, eza no likambo webisa ote olimbisa petite sœur na. komeka kutu koloba ngo te pona olimbisa ete. Wana en tout cas pour le moment, nako employer no mot wana te. Nako employer no mot wana te na niveau za na minute oyo. Mais oya mutu ya na minute ezali pona yo na ngai eza koyeba que moi notre soulever le mot important car ça l'idée faut examiner d'état zozwati. On ne sait pas la raison. On ne dit pas aussi que cause aka yango. Boza nini papa? C'est-à-dire aza sous malédiction. Kobimana maman na ye eza pas na biso ba africain, pas na biso ba chrétien, tu dis que ça malédiction azana. On a zabo tamla nango et consommer mais faut comprendre le mot maman Karine azaki na 11 ans. Moi na 10 ans, il y a 11 ans. Et belé pe basala ba makambo wana ti lelo koma pe na 30 40 ans koma pe papa na ndako. Papa bana balobaka. Te mususu. Et pas maman na ya pe na ko se confirme maman ta na butu na lo ki ta maman na ka sali ba sali. Oh maman na zoba. Maman Karine. Akora koloba. Oui, mais eza pe na musupe akora pe koloba te. Oh nga fa na zela lobelanga. C'est ce que je dis. Tu es Nzambazali. Non, non, non. Nzamba na capacité ya kokangola ye. Parce que azaki innocent. Muto wa azaro misale makamwana ndaki mukolo mais azaki innocent, yi mwana mukie. Peut-être silence oya zwaki, eza peut-être akokaki te mais ngaloko na ko rassurer le bon nouvelle na yo pese c'est que Dieu est capable de restaurer vie à mwana na yo. Nzamba aza na capacité ya koanéantir malédiction nyonso ekoya na nsima ya makambo eloko biso totaliso ya mwana mais pour sikoyo tobanda procédure yango bien il faut se libérer
il faut pas que nous luka délivrance à moi na oka moko za na ye na ba kanda ya batu na mutema. Parce que so za na kanda ya mutu na mutema okanga mapali pa mapata wana o esika prière ekendaka okanga prière na tout ezumi na mali. Et puis que kopesa un conseil ça bien. Te. Nazo micha te. Yoka. Nazo micha na place na yo. Au comité. Nazo micha la place na yo. Papa. Mais na yebi soka ke na mitu oyo kanda et ko résoudre biso le côté parce que ça va ramener salami il y a 11 ans mais les longs deux jours apprendre nango siko ezata nzambe ezata nzambe kokisiko pona koluka chemin de délivrance ya mwana na okamo kozana ye kumisa nzambe ke oyebi yango azana nu très jeune bongo soka komei na 40 ans soki peut-être ndeko na biso moi si azwaki ne pe pota wana te na nzoto po ya kobimisa vérité oyo nyonso po lungo yeba te engeti la secret ya ye na mama leki na ye. Donc lelo eza mukolo ki pasi mais ali pe mukolo nzambe alingi akango la vie ya mwana nao na kosenga no vraiment oyoka ne fils que ata évangéliste tozana awa pour ne pas nazo tamulai s'il vous plaît vraiment. Merci Cordon pour la parole. Nanina songa maman na biso ko yebisa ye ke eza na kati ya douleur ndenkolo ya ko délivrer ba oyaye. Oko remarquer na histoire ya Israël ba bandai ko nyoko mona boumba pharaon parce que nkola réservé la bango mboka esengela ki pa na bango ezaki kana kasi ko uta na Égypte kino ko koma na mer rouge nzela facilité lakini nzela moko difficile. Et arrivé na boso mer rouge d'ailleurs pour na bango lokola bibaka moko lo baketo okota société to kufelia. Mais tant kaka difficulté comme la biso makasi nenko tant kola lo basko ngana ina tese so na zanzambe. C'est maîtrisé o leli singa moko tant on a yoki ozoloba na leli ma miso kitingai na ki pasi ya koboko la kobota pe ko polisa mwana ne mwana kolibo et au mona mutu moko débisé lui. En tout cas na bonde lioko c'est maîtrisé. Kasi ko yebisa na batu nyonso 1 Corinthiens chapitre 17, le verset 18. Bible ezolobela makambo etali kibondumba ya kobima ndenge ndeko na biso mwa sabimaki na mwana na ye moko aboti. Bible lobi tango ozosala ngozo ko engager bilo misato, ozo ko engager corps, esprit pe na âme na yo. Tango kotisi bilo ko na misato na kati acte yo mozo sa surtout acte sexuel. Ezaba acte o ekozaka biso ba tort ebele, memelaka biso ba conséquences ebele. C'est bien beau de dire malédiction, comme on dit dans le mot français, là, poussé. Mais on a quatre malédiction, on a des détails belés. Même si on a quatre détails, maman n'a pas la connaissance, n'a pas raison pour laquelle on a passé. Alors la connaissance, il y a malédiction, ou écoute, tambour la paix, qu'on y a la vie à moi, ni raison pour laquelle ça dépasse. Il est quel lié le coup la maman. Parce que ça bisoke, tant on a engagé 3 biloko, on a quatre malédiction, au milieu de l'yomoko. Omi kangi na kata boloko moko eza elo msuto to yeso ke soko biso limbisa to yeso to fonctionner limbisa muteko na kasa ni mabe et to linga okangola ina kata culpabilité na kata kiboumbu pe na kata malédiction yemoko a s'inverser na kati na parce que bible lobi pardon za kapusa so libéraka oui pardon faut libérer mutoka laza ya kokangama et biso nyonso ne tozana mukilbo to na mabe na encourager ndeko na biso te parce que za ndeko na solone mingi. Et nanzela ndeko nanzela na yende na découvrir makambo belo etali même famille na bino moko. So boye kamila ka koloba ke nenga sali yango boye akufa soka okufa bongo soko mwana na yo boti. Yepa akufa bongo. To anga na lukele solution ponga mom na boti. Na encourageons na biso ke nzamba zali nzamba kusunga yo. On est là na kata procédure wana déjà délivrance au même moi na no fa faire partie na kata procédure wana. To luka nzamba ni monde sans fin ke eloko maman la ya latisier. Et l'ongwa, kola zwesika. Merci beaucoup. Le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Aïe, pour détruire 2 sœurs au baza ici, na makila mon corps, papa la maman, baboti.
Mais Jésus-Christ a dit pour que nous puissions avoir la vie et cette vie dans l'abondance. Je pense que aujourd'hui, Maman Karine, je n'ai pas de mots plus forts où n'a pas convaincre dans la situation par rapport à l'économie aussi. Je vous laisse le temps de digérer les problèmes, mais il y a un enseignant au permettre biso, toi accompagner dans mon anayo, na chemin de délivrance. Au permettre ça biso car espace ou anané, tu 4 émissions oyo, toi accompagner na ikambo oyo. Si tu recommandes on a souka parce qu'il y a biso vérité en face, tu y a rakate pour yebi vérité beauté de mon qualité, tu n'as quoi accompagner mutu et na iliki a été olimbisa leki nayo. Na le binote siko, Papa, le binote ata lobby. nzamba kiti. Omoni nde na sabu ata nzamba kiti. Lokwa ya nga bebisa via mwana nga. Abebisa nga projet eti. Ata nzamba kiti. Ye. A lobanga na botama liboso na ete. Lobanga libele nga to na tikele ata nzamba kiti pena lelo. Nantima ke li felo na likambule na motema nanga. Aluka ba défense ndenge so meloko nga na fona motema nanga te. Article lo so défense ana te. Lobala za ya na ete. Lobanga na ndaku na te nga boko le. Nga boko ni bona na ndaku nanga. Eloni na zangaki. Eloni na zangaki. Po pipsi na via mwana ngai. Lobanga na ya na ete. Na article lo limbisa te. Boye bisa pe ye ndazana kandi to kabona awa. Ake kuluka bandeko ne mususu yi wapi. Abosa na nga la vie na ye. Et pas bossa na komba mwana na mutu na ye abosa na biso zo biso na effacer biso na vie na ye mobimba ke to za ba ndeko atika o kanso ta mukolo mote pona na bikande na batanza makiti na tika la kolimbisa te mabe ngala sala mabe mais lokwa nga sala nga mabe sala nga pasi ye abonga za bien. Bon, je pense que Daryl, situation n'est ezali lelo toko forcer maman na biso Karine parce que tous mis tient la place na ye ninga lobby conseil les arabiens mais comme tient la place ya mutu pe zaralo mususu. Mais nous allons continuer notre travail en dehors de la caméra et toko zanga te repesa bino suite ya problème oyo. Mon frère Patrick Courage, je sais que je t'attendais à tout sauf à ça aujourd'hui. Et moi, je te l'ai dit que les chemin à délivrance. Zamalinga Kangola, yo alingi to continuer à l'Ikambouana. Et avec Dieu, tout est possible. Maman Karine, na robakisa sur l'obate parce que na qu'on a vraiment monté na mis la place na yo. Mais merci quand même, na nengo nimi to continuer Ikambo ti na sukana yo. On se retrouve juste après. Merci. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair. Chers amis téléspectateurs, je pense que le problème tout côté dans le lot, c'est pas facile, mais nous essayerons. Il y a l'occasion de reconvaincre Karine, maman langai, de voilà moi si là. Je dois comprendre ta soeur. Je pense que venant ici, nana yo na papa Serge, tu es bagi gravité déjà les cambo. Oyo biso to rassurer car ezali, o ezali émission.
tous travailler tous basé sur la réconciliation. Et réconciliation, c'est une étape. Et bien, l'étape à l'émotion, c'est d'abord confesser. Au confesser, le fait qu'on initie en déjà, dites-vous que au etika le komi par ya ndengona mwasi. Sora olimbisa to olimbisa o te menzame na likolo o se libérer. Naturellement, ils a pas si pour accepter quand est vandi awa. Kiloba ke to sa maboki awa ke mutayo ki kale kama en tout cas na likabo to za na awa. Muta limbisa yo na makamba boye, c'est pas facile. Je t'avais déjà dit ça au début. Avant tout bana iloko. Mais au moins, il a rassuré que biso vérité en face to rubunda de façon que yona ya na yo bobungisa, bozala bien. Parce que ata bochi atie kanda et vous résoudre té. Dena bizarre diable la kota pour na détruire bino. Parce que chose a une raison morale spécifique va nous ça que au sala ba acte wana on pouvait comprendre que non nazali mutabakisi to nazando ki mais sur le ba no yeba te nini pa no pour ça mabongo na mwana na yo moko biso to lobani ceux qui ont soutenir yo te na nzela de délivrance. Donc zo courage et nena yebisa ki likambo yo sali et au servir et servir peut-être d'exemple de leçon na bandeko ba otala likambo pour que lobby peut-être sur à côté na makamba yeba ba conséquences ni koya. Mais je crois qu'au nom de Jésus-Christ guérison ils ont déjà na nzela na yo et puis au bossa na makambo to solo na grande sœur to tikina no as digérer dans colère na et puis te bané to continuer na moi. Sinon, merci beaucoup na bandeko sur Botali biso lelo. Aidez-nous avec vos conseils. Nous attendons un maximum de j'aime. Bo aimer émission, là sur Bachi Moussa, en tout cas un maximum de j'aime et surtout conseils tous en avons besoin pour participer. Ah, tous en avons conseillé, mais bino pe vous avez conseillé à vérité face. Si que la biso conseil na yo na commentaire, partagez mission na fisc à 5 ou 10 personnes à contact dans WhatsApp pour contribuer dans la mission de l'évangélisation dans cette émission Vérité en face. Merci l'équipe dans le conseil, Maman Yampane, Maman Clémence, j'ai Kalouji, évangéliste Serge, et Namusika, Tobo Salaraté, Pasteur Sony, Pasteur Bienvenu. De loin, mais vous allez continuer toujours à faire partie de la famille Oyo et à Vérité en face. Merci la sécurité. Merci l'équipe technique d'Ari Diwanté, Saji Vazolandonga, Château Kolo, et merci na Parouze et Savazan à Dubaï, Topé Siembote, place à Zakuna. Bisous, tout le monde à une prochaine. Merci, bye. La microchirurgie effective au centre hospitalier Initiative Plus. Le professeur Oumar Diallo, neurochirurgien à l'hôpital du Mali, en République démocratique du Congo, dans le cadre de la coopération Sud-Sud avec le centre hospitalier Initiative Plus. Je suis là dans le cadre de la coopération Sud-Sud entre mon hôpital, mon service et le service et mes collègues de la RDC. Le plateau technique du CHIP, très apprécié par Oumar Diallo, neurochirurgien de l'hôpital du Mali. Le plateau technique est merveilleux. Je pense qu'on peut tout faire avec le plateau technique que vous avez ici. C'est justement dans ce cadre-là que nous avons entrepris et commencé la microchirurgie pour les anévrismes intracrâniens, mais également pour les tumeurs de la base du crâne. Président de la Société Neurochirurgie du Mali, Oumar Diallo est satisfait de la neurochirurgie de proximité que tient à instaurer Jeff Ntalaja, médecin directeur du CHIP. L'autre action de la mission, c'est d'avoir une neurochirurgie de proximité, l'accès aux soins pour tout le monde. Je pense que c'est dans ce cadre que Dr Jeff Ntalaja et puis professeur Sambi sont en train de travailler. C'est pour offrir les meilleures qualités de soins aux patients et à des prix hospitaliers. La vision de Marie-Olive Lembe-Kabila, promotrice du CHIP, n'a pas laissé indifférent Oumar Diallo, qui n'a pas tari d'éloge à l'endroit de l'épouse de Joseph Kabila Kabange, qui ne ménage aucun effort pour accompagner l'équipe neurochirurgicale du CHIP. Je pense que je suis très ému parce qu'en voyant le plateau technique qui a été mis en place, cela dénote d'une vision. Je crois sa vision d'apporter son aide à la population, c'est ce que je comprends finalement, parce que ces interventions sont assez lourdes et spécifiques, mais pouvant être faites sur place avec l'équipe
congolaise. C'est un appel pour l'encourager, la féliciter déjà, mais l'encourager dans ce sens à continuer à appuyer les équipes de neurochirurgie. Les pathologies vasculaires, les tumeurs de la base du crâne sont comptées parmi les cas pris en charge par vidéochirurgie. You say you want me like I want you to. You say you need me, girl, like I need you too. Usana pembeni nanga, let me give you some love. You say you want me, you say you need me, girl. You say you need me, come kiss me, girl. Looking at you make me feel good. I wish you know. Come closer, let me make it happen. Baby, you know I promise you, girl, we stick together. You gonna be my number one lover. This our love will last forever. Hey, take it out. You say you want me like I want you to. You say you need me, girl, like I need you too. Usana pembeni nanga, let me give you some love. You say you want me, you say you need me, girl. You say you need me, come kiss me, girl. Nakisanga nzela motema na yo, ngana kota na mona paradiso. Elenya supa dongo dongo, bavembo lisani. Elenya supa dongo dongo, batena lolemo manglese. So baby, make me fly. I can't wait to see. I promise you, girl, we stick together. You gonna be my number one lover. This our love will last forever. Hey, take it out. You say you want me like I want you to. You say you need me, girl, like I need you too. You say you want me like I want you to. You say you need me, girl, like I need you too. Usana pembeni nanga, let me give you some love. You say you